Bonsoir, bonsoir, bonjour na mutu nyonso oyo akolanda video na nga na mokolo lelo nga ndekola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Nga mama Bijou d'Or na ye kaka kopesa félicitation na notre frère, na notre star na kombo ya JB Mpiana et puis na Amida Chati, mama ya Daïda Mpiana, feti kitoko, tomoni ba star presque tout, bazalaki wana, en tout cas feti leki vraiment waouh ya waouh, feti kitoko makasi. Topesi papa chéri félicitations, maman Amida félicitations, pourquoi pas na Vitar Kamere pe ba félicitations na ye parce que balobi koboko la paix et zalaka facilité. Papa Vita akutaki bana wana azwa bango malgré tout bana wana babotami na papa moko ya star, papa Vita contribuer makasi na vie ya Amida, a contribuer pe makasi na vie ya Badaïda, na vie ya Basoraya. Donc yango wana topesa ye pe félicitations parce que kozwa mwasi oyo aza na bana ebele eza pe jeté, mais andima mama Amida na bana na ye ebele yango wana tokozanga te kopesa ye pe félicitations. Eza na bandeko oyo bazosala baanalyse bamosusu baza kojuge, en tout cas nga na kolobaki eza nango normal. Amida basi baboyana na JB mobali oyo azalaka na ye ezali Vitar Kamere, pourquoi pas na feti wana Vitar azala et puis JB eza obligé baza bana na ye, donc bango mibale. Donc il fallait kaka bakutana parce que oyo azobokola oyo aza papa oyo aboti bana, donc bango mibale il faut bazala kaka esika moko, baza na problème te, baza binemi te parce que nani Vital Kamere abotolaki pe JB Mpiana Amida na makasi te parce que Amida ye moko alingaki ndenge moko pe JBP aza na eloko te ya kosala na Vitar Kamere parce que Vitar Kamere non mwasi na ye Vitar Kamere akangaka ye na makasi te, donc bango mibale baza binemi te, mwasi na mobali JB na Amida basi baboyana na bango bana baza na kati, quel que soit problème il faut JB azala na Amida surtout pona makambo etali bana. Et puis basalaki déjà famille ezala kutu na famille ya JB soyo baza na problème komona elongi ya Amida na katikati ya ba problème ya ba JB. Bon moi nga pona nga ekoderange nga na eloko te parce que basi basalaki famille. Et puis na mariage na bana bango vraiment il faut bazala ensemble. Et puis Vitar Kamere etake mwasi na ye abalisi, en tout cas Vitar Kamere pe il faut azala. Lelo tomoni babimisi mwana mwasi moko awa abimi bato bazokomaki nouvelle soki donc tokokoloba ki fiancé ya JB Mpiana, future épouse ya JB Mpiana. Donc oui, pourquoi pas lelo soki JB aza na mwasi amema ye na feti ya mwana na ye, donc ezo déranger na eloko te, JB akoya na mwasi na ye, Amida pe akoya na mobali na ye, donc parce que bango mibale batikala wana baza na rédaction kaka ya bana, eloko moko ezo déranger te. Mwasi ya soki future épouse ya JB Mpiana kombo Jemima Kabengele, oui Jemima Kabengele nde balobi future épouse ya JB Mpiana. En tout cas feti elekaki kitoko makasi, ba polémique vraiment ezate parce que libala ya bana, donc bazo obligé bakutana et puis pourquoi pas Amida amema mobali na ye, pourquoi pas JB amema mwasi na ye. Alors ça ezo arranger kaka bango pona nga na moni ça dérange à rien. En tout cas lisusu ba félicitations na bango mibale pona mingi bazala kiboboyani bokomi na baguerre nga na mona yango eza buzoba parce que bato boliaki esika moko bomelaki esika moko boza na baguerre ya nini, soki esimbi te bana baza na kati. En tout cas merci beaucoup et puis félicitations lisusu na ba parents ya Daïda Mpiana.